ngai lienda lisofote bosonja bolingo la misama pana le nyamaza sila somote ngai mama na ngai zemi na basoko na libinja na sama seki mama na ngai zemi na komi na 9 mois bite lianza na ke boto na basoko po libinja ti basoko bite amne za na basoko batenga na boto mama na ngati papa na ngati mama na ngana boto na zemi na ngai 9 mois libinja pemena basoko mai ni ngani tonga mai ni ngani mama na ngakwe na mai na zemi 9 mois Julio aligaga ngabo mai ko tena monoko tani ngana botama na ba risque nyos akanga siko na se pra ngana botama na se émotion mona ngana botama bongo ngana mu tazama na sampide mais na yebi ke eza idoko boze hotel masa sambeza betiste malheureusement ndef mais na ba limite sur na kitima moki sur na se ba ko tanga te mais na za limite c'est limité là vers mes épaules merci perception numéro merci Ogwali sofote en personne, bosonja, bolingola, misamba apana lende, nyamazamba sila rason mote, papa nanga likinja, maman nanga masokpa, abotama libinja, za monta basoko. Merci beaucoup. En fait, ngana joueur à Koroba nanga. Ouais. Bi sofote, o atika nga kiloto. Na joueur ayi. Soko to kiloto ngu. Donc kiloto oyo moni oyo, ezako konanga bi sofote tanga kufi na village na tana yali, pas chef coutumier. Ouais. Tanga kufi atiki biloko na yeba posa koba ba kilote biloko mwa biloko senga ba posa nyama ba mbembe papa na ngate na village abaka ke po ngana botama na maye na se émotion tant na botami na mai après koba na ngabite wana zangai na botama même mwana koba na ngai na août koba na botama na août koba na botami le 25 soki epana biso ba komo to kolo ba koba nda tikela mwa nkodia donc na yebi te soki terme ni bolobela moi au moins la vie va on comprendre les vies pour la vie le quoi nzete faut la vie le quoi va fruit le lobby va relève bitabé le lobby va les plein sur là sili mangue bimi mangue sili nini bazu tu mangouste bimi mangouste sili bazu soki nini bimi trouvons normal nga wela te soki muta kei na e voyage moi kei na eza mabete même soki nga pe tant na nga pe zali est-ce que batutu bakena mama le bakena mama liboso na wela na vite jibo na wela raté na za poser na tala ratane nzamba kumba ngai soki ba manga na voyage na soki kombe yeka muta yebi tu da ka nzambe pona za lelo yanza buzaka nzambe. L'établissement Safe Choice General Trading, nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye.
Mike Lokapa. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Et ça là que dans l'entuite il y a un théâtre vraiment qui y a un groupe quoi. Et après on a groupe à Liboso. On va le bosser à groupe tout ça na massa na yolo wana et puis na banda qui citoyen noir na catholique na oumé bon qui va théâtre catholique ti na groupe de prière na grave na mombele wana tout ça des groupes na église et puis ti na ba 2000 je crois tout ça na ba dauphin na ba tout mombele catholique na CTV avec matongo et après na moni que ti ba 2010 na ko ya groupe le réveil Marie-Hélène 2010 il y a un groupe de réveil. Oui. Donc art il y a art vraiment en 1998. Oui, il y a art en 1998. Donc tu peux sur 17 ans. Oui, à carrière. 17 ans de carrière. Ouais. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de quitter Marie-Hélène dans le groupe Les Réveils? Parce que na mona que français au moins à côté. Les seigneurs qui naza la Hélène sonaté. Na mona que le français dans le français à côté. Mais bolongwe yo mon côté vous êtes parti avec des gens. Pourquoi na longa moko ba nsuni ba longa la ba on a groupe. Sikoto le Babo Lianza, président d'un groupe. Ouais, président d'un groupe Lianza, non ça on a bandeko na to travailler. Sikoto le grand chaîne. Bon, chaîne A chaîne A na ko tima ba demande moi partout na ba chaîne, non c'est la tout ba pesa ngani na chaîne mo mais na YouTube quand même na partout quoi. Très bien. Modèle non dans le monde artistique. Koko na ngali sofote bo shunza bolingo. So ko répondre. Donc nous avons moins clair les lois parce que ba terme yo le baga. Ba tumingi ba comprendre ngote. Modèle nanga koko nanga lienda lisofote. Gilles n'expliquera clair rien na idole à mututé na théâtre. Ngana za idole ya koko nanga koko bana. Mais ce batozo mono ko jouer le tout monde ba vieux batika biso ba otambo na ba vieux comment nani va pas nani egoya. On otambo mingi na vienga lufar nani Vélo cool. Ah, vélo cool na la fort le père d'anga mais quand même ngai naza au quoi vélo coolité. Non donc musique na vélo cool. Donc ngai vélo cool na nzela nga na nzela nanga. Nga en fait nga na jouer ka kokobana nga. Bi sofote o tika nga kiloto. Na jouer yi. Donc kiloto ngo. Donc kiloto oyo moni oyo ezako ko nga bi sofote tanga kufi na village na tana yali pas chef coutumier. Ouais. Tanga kufi atiki biloko na yeba posa koba ba kilote biloko mo biloko senga ba posa nyama ba mbembe. Papa n'a pas dans le village, à Baraké, pour nous abotama na maye na ses émotions. Tant on a botami na maye après koba na ngabité wana zangai. Na botama même moi koba na ngai. Na août koba na pas botama na août. Koba na botami le 25. Ce qui est pas na biso ba comment to rôle ba koba nda tikela au moins kodia. Donc na habité ce qui vous termine bolobela moi. Koba botami le 25, botami le 24 août. Moi moko. Ouais. Comprendre. Et puis tanga kufa ba kite bilo na nga sela ra bo pesa ngondo ina nga lianza. Très bien. Lianza, est-ce que Mouto a tangi na ina? Non, Mouto a zoé pour la art na balabala, bo différence c'est ça. La différence c'est ça li hein. Mon art vraiment art sur ba non. Art sur za iné. Ouais. Ina na ina. Comprendre? Iné eza botami nango ina est encadré. Et la question n'est no kotama ka mono no kumba mono no ça art pour la bien quand même. Ngapa sala art dramatique na Simiko, na sala ina na sala 12 mois. Atangela théâtre 12 mois na Simiko. Pour professeur Chaoumba motel Fosali dans la salle une année pleine na ismi comme na tangela théâtre. Merci. Mais aujourd'hui, la vie des artistes comédiens en République démocratique du Congo, c'est comme si les artistes ne sont pas respectés. C'est comme si les artistes aujourd'hui comédiens ne sont pas respectés. C'est comme si aujourd'hui les artistes comédiens na Congo basant en valerté de toi-même quand tu regardes ça, quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu te dis? Et ça là passe parce que artiste ça monto ça l'honneur à payer. Tout ça na bato tout na valoriser na ndenge tout. Au moins ni lelo na mboka na biso au senti que artiste ya ça lo comme makasi mais autant na vivre ndenge esengela vivre te. Respect qui m'a payé à moment wana. Autant artiste ngwa na succès mais ta wale kana monto na lo te. Respect au finance na nango te parce que par rapport à ndenge vinga na vivre. Osomona mais na kotala boye artiste ya mutu faut respecter parce que mabamboka tout ça honneur à mboka. To bata lienzanga na uti Brazzaville na uti
nauti na ngamba pour ça na un spectacle monde na Brazzaville le moment qui pas congolais ba koti ba mona que congolais ya République démocratique du Congo t'as pas Congo ezaki na kata salle ezana na biso vous comprenez de ça ba tout monde faut pas respecter du temps en tant que moto aux autres respecter artiste et puis na mboka na biso pe vraiment valeur à artiste on a valeur à artiste net na ba payer mususu mais na mboka na biso za penate et où tu non likolo so likolo bon ça qui biso pe to ça la bien tout le monde va payer monsieur Côte d'Ivoire, Nigeria, senti que nos artistes sont valeur artistes des alliés. Biso mona que to beta ba plan le monde internet et quand même partout on a succès mais pays no réseau idéoté. Très bien. Est-ce qu'il y a monde dans Nzonzing lelo YouTube Nzonzing est-ce qu'il y a peut sa valeur na musala yango to pe ko bebisam? Non, Nzonzing ezabi eza mabete. YouTube ezabi makasi. Jilonga lo belo moko boye. Mon question est quand même la place moi c'est mon créer développer. Moi le poste a saisi OK la tac la terre qui na d'artiloté. OK na machine ça le saisir l'ordinateur aux yeux normal mais le bosso d'ara technologie ouais avancée ordinateur bon le père en cop mais ça m'a bêté ba père beaucoup ta bossa ba ku boy ba ordinateur ndi joza lelo nga logique le ba commenter en ligne lelo nga na des acquis sur na CD na boy CD plus peu batterie sur na CD to boy tout ça pe na CD mais quand que commentaire on sur le cas direct na ba que là on a na minute na quelques minutes na occupe que ba ligne nga ba passer une remarque mais sur ce terrain qui partenaire dans ça le remarque vous avez battu quand même YouTube et des bisous à côté de l'Okonanga monde qui t'a par minute et puis notre commentaire lianza mystique lianza bongi saboué lianza lianza jouera bien c'est pas la canon dans France lianza bongi saboué ils ont tenga maman ça on a comprendre qu'il y a naza bongi qui ne boué so balinga non pas balinganga so balinga to pas balinganga so lianza bongi saboué na bongi mama moko so on prend YouTube et des bisous quand même na eloko on pose avec nous nga mabete nous les place bimsa artiste TV to le gars TV ba nga ça les 9 en RTG mais senti que nous avons été encore une fois de plus. Nous avons place où c'est la partie c'est cahier banana succès et puis na collaboration à la bien abarté c'est tout merci. www.africa elengi nous sommes sur YouTube au beti directement aux 8 page na biso ya ba émission sur tout ça na République démocratique du Congo ou bien au bengi biso na numéro ezawana sur le plan international mais sur le plan national au bengi biso na plus 243 89 00 60 149 wana odwanga directement en ligne to pesi mbote azadela na Kinshasa ya Willy Musheni code mboka vie ça makamdengo lobaki parce que bana nyonso ba mela mai yo pesa mingi ya week-end et ozala moi bien to na Kinshasa na salon Chico j'espère que tout le monde ambiance eza live eza télé-réalité mais to rozwa ba impression pe ya batu Lianza est-ce que honorable Ntingi Polo le cerveau d'état Lianza est-ce que ce que lelo je ne sais pas ce que so boti to pose so bali question ngoya aimeriez-vous un jour que moi na ça la art dramatique? Papa, on a un bon technicien si on a semi chombo on dit mais le destin changé. Un bon technicien. Le destin changé. Semi chombo dit mais c'est une chance ngandela. Na ko lo bato na ko kana pona mwana mais bongo so destin mo lo mo kanga pa na ye. Na yeba ngote c'est ça le problème. Na ko bo sa mwana nga docteur mais mo bote mwana nga beta ka solo makasi ko yesanga. Nzamba sa ninga kuma mokile. Est-ce que Bagogi est joyeux en live pendant 3 minutes? Showman, avant de en émission. Il n'y a pas de problème dans les artistes. Bande Konangai partout, Bozali, Ngai Lien de l'Isofote, Bosonja, Bolingo, la Missama, pendant le Nyamaza, c'est la somme. Ngai, maman, Nanga, Zumi, Nanga, Basoko, na Libindi. Nasa Maseki. Maman, Nanga, Zumi, Nanga, 9 mois, habité les Indiens qui ont boutonné na Basoko. Pour Libindi, Basoko, peut-être amener les années de Basoko. Batenga na boîte, maman, Papa, Nanga, maman, Nanga, boîte, na Zemi, Nanga, 9 mois. Libinja. Pemena Basoko, Maïningani. Donc mai ningani on a pris na mai na zema 9 mois Julio aligaga na mai côté na monoko taninga na botama na ba risque nyos akanga siko na se pra nga na botama na se émotion moninga na botama bongo merci beaucoup félicitations à l'artiste le lobo moko yé aimons-nous vivant payé o ezo pesa polémique le na monde yo zanga muni bo moko na aimons-nous vivant naza partout bien sûr c'est normal ba artiste yo zanga ngambu naza partout na aimons-nous au sombi carte wa nani parce que aimons-nous vivant ba président Saïs Bazawana ba José de Londres ba Douche Kabanga banani ba artiste oui bongo koto musu banani yoza wapi na tunique est-ce que yoza affilié na ANPTC papa Massoum les artistes naza daba dakala ngaza na ba tout partout naza artiste bon Sokoda naza artiste Sokoda na micro na naza na procédure na démarche na sala pona na
na comment dirais-je na pour na nzembo na obimisa kata baba na déclarer bien ko déclarer donc na sokoda na démarche wana des artistes congolais oh bomoko oh emonou vivant bomoko to sangani to linga to za bomoy to sangani ni so za ndenge moko quand il faut na kabona la koto emonou vivant koto soki nini na artiste congolais na za muto ba tout naza koto na koto kono ba presque artiste zali et c'est ngoto sangana nazali o koto to sangali toy c'est ngapa na toy fona ya wana o koto ba sangani soki emono soki mapeka donc on appelle ça le peka fona ya wana mais boulot ebele bozo bimananto tena ba artiste ba beti de tour moko na Dubaï moko na Goma na mama Olivier Okete c'est ça problème té pourquoi critère eza pas na on té to azo so c'est nga o la raté au moins na vie vivre ba so on comprendre vie faut vivre quoi nzete faut vivre quoi ba fruits le lobby ba relé bitabe lobby ba relé ba les plein sur la sili mangue bimi mangue sili nini nini ba juste mangouste bimi mangouste sili ba juste sugi nini bimi trouvons normal nga wela te so muta kei na e voyage moi akei na eza mabete même so benga peta tant na ngapezali est-ce que batutu bakena maman le bakena maman liboso na wela na vite jibo na wela raté na za poser na tala ratane nzamba kumba ngai soki babimanga na voyage na soki kombe yeka muta yebi tu da ka nzambe pona za lelo yanza buzaka nzambe taisika na uti mais na ba na succès mikolo ba succès yango au pandi couple les réveils na succès na ngole panditi na longo na avoir quitté avec 8 personnes tu 5 personnes te ngana quitté non toza na bi ba réalité à monde artistique toi la télévision monde entier zo na biso lelo départ na yo na groupe les réveils batu balandi cela veut dire que pandi groupe les réveils batu babalandi ngate ngana longo ki avant na mère na soyena mère na longo na ngava papa maman simba kité na kité na wa chrétien mo ko biso na télévision lelo comment ego longo groupe muto sol na ko tie lettre na ko cité ouais public eta la ngai ouais na longo groupe maman parce que dans soyena maman et le mo simba kité maman moni ke simba kité ngana moni ke ça ne va pas na longo na nga parce que ça pas tenu na longo na nga et puis na simba nga bandeko mère a bengani bandeko papa ba comportement musu lekena simba nga na yebi ngote bando ba moni ke ba trouver boy travailler na nga ba yeto travailler tout ça ça tes relations avec les autres très bien. Croyez-vous que na muto bo longo na groupe belo bo na bonne relation oui cela très bien sur na muto na WhatsApp na Facebook très bien na ndo to na papa na biso na mère na biso te chi na ba ngotala peu importe la douleur maman bote pas bimisa moi na ye faut supporter le but que pas sur na mo na bote sous temps bote mo zo mo na finir le non pas c'est ça après bima ça bimi c'est fini na ke musika faut comprendre. Merci. Un mot de la fin par rapport à Dieu Balandi biso lelo déjà combien de minutes Peggy Bokele bien lianza totikeli 5 minutes pesa biso programme spectacle aux anango vision et puis to clôturer directement émission dans 6 minutes. Ouais mais merci beaucoup toi écoutez vraiment na yo na minute toi c'est peur. On doit dans la minute c'est peur. Na makambu tout yo ça 6 minutes. Ah bosonja bolingo na habité. Bon bah programme nazana événement moko eza vendredi le 1er novembre na Itaramushi na Lingwala wana na salle de fête Saint-Denis. Ouais. Non lancé non sponsorisé. Ngamoko. Ngamoko na sponsorisé ngamoko na ba soutenir nga ba DJ Love depuis Paris ba beauté image ba venir na Jean le Mérita ba Capotis Samelambo l'écrivain ba refait boss États-Unis au senti ba Serge Ngoyele le boss ba Doudou Bolalo senti que na ba soutenir nga na kiné de avant Pedro Yombera chez Vizan de Nini Abilianza qui est en Afrique du Sud OK moi circuit un spectacle donc ni on va être big si ba mbote bele pas en Afrique du Sud donc dans un événement vendredi awa na lancé chananga kata baobab veut dire ça Satan a rené trop et puis ba tu va faire on a passé ça wana o Satan a kata kingo bengana e o bengana Satan OK o tia wapi chanson chrétienne ngana tali siko ke bananza mbasa chanson chrétienne ou mondaine nani nzembo ba pasteur ba eza nzembo ngana te o moderne o ngana yimili kata tala masasamba so bana nzambe ba ozongo ba yembi ya pas so be muta boke zongo ya pas ngana yimili kata Satan nini masasamba kata Satan yeso Satan za mutu ayo ba ngote Satan ayo ba ngote otala Bible te sansire kanga anja kitoko ndema sala kitoko ekangani masasamba ya sansire les mots zo placé wa masasamba esikinga asko masasamba esikinga papa na va na ndako bena mama na kombo wana zo télévision ngana ba mo etanga mama mso te o boboya kana na yebi ngo bien na yebi ngo bien ngana mo tazama na sans pide mais na yebi ke eza iloko boza c'est l'hôtel masasamba za betiste na vraiment ndef mais na ba limite so na kitima moki so na se ba ko tanga te
Mais la salle c'est limité là, vers mes épaules. Merci, pas absolument à Donc, merci. Dans mon monde, il y a quand j'ai donc, plus de 43, 89, 68, 51, 408. 89, 68, 51, 408, on va dire tout sur la kitoko. Boye bien, on va dire 2000 francs, via puis 5000 francs. Non, la sekataba, on a la sabato. Et là, on est à Katabaoba. Satan a basé là, il a bien gagné les couleurs, il a servi à battre la carte Kingo Makul. On a bien tout le monde peut Satan a battu la couche, mais ça samba. Faut na 4 ans. Merci. Donc, quand on vend, de boyer tellement belé, vendredi on a espace na ligne voilà, to vendre on a pona, ma solo les gars, on a pour chez athée. Faut na 4 ans, ça massa samba. Cela veut dire yo moko kokati yango bengisi ba bandero ba soutenir yo. Massa samba Satan la kwa RDC. Na moni bengisi modero, mayonnaise. Bengisi ya modé na bengisi VV na modé na bengisi Aïda na bengisi mo bixi mais en voyage, vient na vie de. Est-ce qu'on peut ça bon cacher? Nin. Est-ce qu'on peut ça bon cacher? Est-ce que la vie na bandoko na. Non, to le bango que non tombe. Yo bana pourquoi? Tant la kina blo musu fona ba pesa nga bote ba mandoko na to za ko edani. Ya producteur ça de l'autre côté ça nga mon lien ça de bandoko na bazo ne ko edenga. Cacher ça te. Bon ya ofele. C'est n'est normal, on est tellement bandoko na nga. Merci. Tu as magi yanda ya zali artiste et comédien na mboka na biso depuis le Congo. J'espère que tous les monde pe na banjonzi na YouTube ba oti na groupe le réveil pa maman na biso Marie Hélène ma alongwe. Mère na ngai. Alongwe, ya lo biye mo rami longo laki yango sali groupe na ye. Un mot de la fin. Un mot de la fin za bolinga ngai botika ngate. Na moto alibinje na boite na moto bangana so bolinga ngaba kongo bolinga ngamo ke mo bolinga ngai. Nasaka musala oyo pona bino bo sepela. Nasaka musala pona ngana ndako na ngana ba famille ngate. Ça musala pona public tele sepela ngai. Puis na monde ba commentaire na bino en tout cas partout dans le monde. Bo sepela ngai na pesi mbote na brigade Sarbatini depuis Paris. Soleil wanga na okaki nzembo na osala ngono ngoyo bisanga to sala na osala ngo et puis na artiste tout ba na poto ba anselo zolo ba 2 minutes ba la lichesse ba tout ba na poto. Ba na ba bazana emono vivant. Bazakuna non moi taka ba lichesse ba fana bona terrain. Tinda pe mbongo ton vidéo na belani. Masha ba konga ba makata ba roba. Kata tout le commande ba obina. Mais yo kena bomoko. Nazana nyoso, na ke bomoko parce yo ko tsona bomoko ndeni. Nazana bomoko na emono vivant na partout. Merci. Comme Nasuka, plus 243 89 00 60 149 au Bengi directement au rejoindre Moko au tout na ba question nous se posant la posa ya soutenir émission au Bengi Nzambe apambola biso to kutani mikulu zali ko ya mbote mingi na pegi bokilo azali na sima caméra mbote mingi na espace chico o apesi biso le espace ndeko na biso apesi biso espace mbote na Mike Lokambo azana Kinshasa les visionnaires et Afrique lengi na merveille mampuya ya Willy Musheni to sa ndengo lo bagi je pense que o azabe na lekina au mwana ndaku donc ya Willy Musheni numéro de téléphone ya lianje ça apesa ki honorable Tingi Polulu. Merci, je l'ai embauché un autre. Merci. Niket Ntieke, n'a pas son mot télé. Plus 243 89 68 51 408. Plus 243 89 68 51 408. Sur Bengal, au Rwali, Sofote en personne, Bosonja, Bolingola, Misamba, Misisamba, Pana Lunde, Nyamazamba, c'est la raison moté, Papa Nanga Likinja, Maman Nanga Masokpa, Abotama Libinja, Zamota Basoko. Merci beaucoup. La bêtise, il y a la combo. Exact, exact. Qui est un catholique, na Saint-Joseph, parce que Bandol Mowana, et journée, il y a village Basoko. Talasiko. Il est catholique, merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.